Capage TV. Capage TV. Pourquoi aller seulement chez... Est-ce qu'il y a une divinité qui va passer tout? J'ai dit non. Chiffre 7 et ça chiffre bonza mais. Ok. Et si quoi yo, qu'on a dit que frère ouera. À ça la peine momoko 7 jours, je crois, si je me trompe pas. 7 jours de la semaine. Ok, ndeko pa bimisi. 10007. Bon comprendre il faut ce qu'on la 7 wana et ça malam ou bien mabe. Chiffre 7, le Satan cope. Le Satan est là pour copier. Il ne fait que copier. Ok, le chiffre bonzambe à 7 mais ça chiffre réservé à Dieu, c'est un mystère. Si on a un mystique, tu vas glisser. Ça, c'est une prophétie que le prophète Jean a dit ça. Émission éthique. C'est très dangereux. Et dangereux. Dieu reste Dieu. N'a qu'un habillement, accoutrement, il y a affiche, il y a neko, fali. Bible, le Bible, vous avez des yeux. Mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, les enfants de Dieu, mais vous avez kate. Domaine ouana. Il y a manzaka basi, tout ça, et lamba, boneting. Tout ça, le diable n'a rien créé comme maladie. Chaque maladie où il y a une spiritualité et ça. Il y a sida ya kindokeza. Poison pe ya kindoki et ça. Bon quand malade on mona ki sale ya kindokeza la te. Ba me na prière à robika. Soki ba me na prière te. Na mona ki be fait néfaste dans les jours à venir. Et vous créez trouble dans motu et vous allez mamususu et puis vous allez béponaï. Esprit supérieur et ça dépend de la mutu. Na choix à sali en bien ou en mal. Muto aoka mama bonzambe je m'excuse. Azoka mama na Saint-Esprit. Muto azoka mama na ndenga monde de ténèbres aoka mama na ba puissance démoniaque. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a les sous Cynthia Capache Outko Sokola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyos balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yangoro. Yango gamme oyo ata bébé ya pakola olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango ne mikolo na so pakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso na mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atyeli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basala ngo na kati ya mafuta soki opakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola ngo nazorekomande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te ovoyage te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rude Beauté etikao kaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti nga bomona poso nanga ebebaka te bosepela na poso nanga likolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle
Néo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi, j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12T, OESA 13, Néo Tam Tam Ndé, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Yaka yo musungi na bato yaka nazala posala yo poete yozali solo utisa solo nangai belisusu yozali mwinda yengisa bomoi nangao Sabo boy nanga, gengi sabo moto nanga gengi sabo sala nanga yangola bengi yo olimo na nzambe mokili banzube mokili moselue to très bien ba terrain ya yango. C'est ça. Abala groupe eli biso ba terrain na prix ya moins cher pe na ba façon nyonso. Bino bochaka tembe bokoma kana soka pe bokosi en futema. C'est ça yango yo. Yango. Soko sombi jeep $100,000. Ba betelo maboko. Après un mois 3 mois qui doit te quitter moins cher. Au 30,000. Adela to sombi $1,000. Ba wololi yo. C'est ça dit un mois comme 10,000. Terrain fin. Ozo kwa kamboko pamba ba fête ya kosala kezanga mutuna makulu. Oza na bana parti par là batatu basi bandi. Oza na mbongo za kayenga ingo fanda kana hotel. Terre ni beta tro saki na mbongo motika mabele. Coureza ali, après so fandi coureza. Aboniko. Courant mai challenger mabele likife. Fait. So moi mutuna jeep locataire bolola yi. Ko komi na kaka mi banda ko yebe ebele. Oza so boko sa melo so. Ozo mi na prix nini? Mango. Na ba avance ko banda na $1,000 tu dikono to ondima. Vraiment. So yo kingo original. Ko banda na prix nyonso $1,000 oza l'étudiant, chômeur, challenger ko so banda. Quelle opportunité. Ya makasi. Na poto tika maseki ko tonga. Benga ba numéro ba chewana abala group. Botra ndenge principal ça entrée moko kitoko déjà ba traça. Ah, on est au Kende, tout durant la construction à bas la groupe construction ESA. Nicolas, c'est au combien? Tu sais, ma capote, tu connais, ça ne va pas aller. À bas la Oumela. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé.
ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko telezawad. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yopo sawa. Ana au redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux zawa makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko Luka au redezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Bonjour et bienvenue à tout le monde sur votre chaîne Kapache Télévision. Les catholiques Rosie Pouchine, il sous les lots, en tout cas, tout ça, Sabino. Je suis là avec votre humble serviteur abonné à Kapache Télévision parce que à travers déjà on a biso azana pona koleli sabana nzambe azana pona ko guider bana nzambe et tout pona kokoli sa connaissance na makambu ya nzambe tozala rato yambaka batu nyonso basala nzambe balekaka ba musicien et tout mais tobosa na kate nzambe azali suprême nzambe nde aza plafond nde batina balobaka ye nde mokonzi na nyonso il faut toujours kozongaka na makolo na nzambe bemission boye bino bozalaka omona bozopartage te bozotala te boningi kaka eyindaki mutu basalaki boye oyo bafingaki boye tolinga mingi kozalaka mpe na makolo na nzambe esalaka bien nzambe opambola biso en tout cas spiritualité eza vraiment tellement makasi lelo avant tobanda émission lelo esenga il faut tosala prière et puis bodécouvrir mutu o nazana na plateau na ngai tokana ba misto sambela papa sa prière. Seigneur, te recommander moment on a maboko na yo te pèse merci parce que tu as permis à ce que nous soyons là pour édifier ton peuple. Laisse que ce moment soit dirigé par le Saint-Esprit de Dieu et tout élément surtout où ils ont la combo na yote na combo na Yesu. Laisse que bao nyonso bazolanda nzambe émission oyo ba pambolama et bazali défier. Donne gloire en ton nom, couvre-nous par le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Na combo na Yesu Christ. Amen. Amen. Bino nyonso bozali béni, bozala béni na bandako na bino esika nyonso bozolanda biso Kapache Télévision na moment où
Mbote papa. Mbote mingi. Oui, maman Rosie Gucci. Mbote, na se fait le second mot na yo lelo. Bienvenue. Mikole belé tozo mona na te. Tellement que il fallait que tout ça l'émission bandakala. Bata mikolo na musala. Ils ont permettre que na mona na mena sali tout na ya pona ko lendi sali bota na nzambe o bazana besoin ya ko zali défier. Pe ya ko ya ozana connaissance na makambo ibele po ba ignora ba to. C'est ça. Au monde mutu penda licencié asilisa ba classe mais na makambo vie ignora. Ayabi makambo mukanda ya big mais na makambo vie ibele aza ignorant. Donc on est là pona ko éveiller bateau, kotalisa bateau connaissance surtout kati nabo nzambe. Merci papa. Quand la Bible lobby, mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà. Vraiment papa. Est-ce que spiritualité est important dans la vie à Moutou? Oui, spiritualité c'est très important. Spiritualité c'est très important. Avant na banda na pesimbote na DG Kapashi TV yemoko mama Kapashi Cynthia nzama pa molaye place aza repos kitoko malamu et toza musala ezo continuer. Spiritualité ezali eloko moko très important. Maman Rosie Gucci, c'est très important. Pourquoi? Parce que nyonso esala makana bomoto. Avant esala manabo moto et bandaka d'abord voilà. Et l'autre tout avait bandana bomoto et bandara d'abord na spiritualité. Voilà pourquoi comme on a bato belé somona na mokili bazo dominer. Bato bazo kamba mokili. Bato bazo sala succès. Ba obino bolo bozo piolo la partout star. Qui star na yo wana qui PDG na ye qui directeur na ye azo songo kaka na kati ya spiritualité. Donc tu peux bien bon utiliser ton talent naturel. On ne disconvient pas. Mais na likolo ya talent naturel, batu babaki saka spiritualité, soit en bien ou en mal. Okay. Parce que Mouto a sa force spirituellement. Oh mato qui t'a na bomoto, si tu n'es pas une personne de la spiritualité, Mouto a sa makasi na spiritualité à dominer. Papa, spiritualité, na vie de ton vivre kabo. Et là on est plus fort vraiment. Oh, ça que vie à Moutou, oso vivre na spiritualité, toute cette démoniaque ou bien divine. Ok. Là on est vraiment puissant. Oh, dominaka. Ouais, dominaka na vie ya Moutou. Bible lobby, la Bible dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui. Esprit à Moutou, est-ce qu'il faut ça là et quand maman esprit supérieur. Esprit supérieur, et ça dépend de la moutou. Na choix à sali, en bien ou en mal. Moutou, je m'excuse. Azo kamama na Saint-Esprit. Moutou azo kamama na ndenga monde de ténèbres, azo kamama na ba puissance démoniaque. C'est quoi entre les deux? Ce qu'on a besoin c'est que oyaza plus supérieur que l'autre. Et ça moutou azo kamama na Saint-Esprit. Et ça moutou azo kamama na molimo na tata, molimo na nzambe. Mais ils appellent à battre Moussou à mon limo démoniaque à l'équipe Moutou à zombie ben chrétien. Comment ça? Comment ça? Ok. Moutou à comme maman mon limo moko démoniaque. À coller comme Moutou à zola baza Moutou nanzambe moi nanzambe parce que o à zombie ben chrétien à zotambo la malamouté. À zotambo sa vie na ye malamouté. Si quand on sa vie non bien été dans beaucoup de péchés dans le mal oh ça va mal à ma bé dans Babylone moko ezali pas futilité Babylone ko ça non seulement démoniaque mais abomination. Mais tu te dis chrétien parce que aujourd'hui ba te belé maman nanga Rosie mutako sauter baza komi benga ba chrétien bazo tondi sa église mais so tambo les tambo les lia mutuana. Et ça participer mawa. Voilà pourquoi il y a un bâtiment sur le bazoloba, basali constat. J'ai suivi ça quelque part. Il y a des gens qui ont fait des constats que plusieurs personnes aujourd'hui fréquentent des églises. Plusieurs personnes aujourd'hui prient, mais mbano ya ba prière au bâtiment qui est dans l'église et zotali sa matin na ba famille. Donc ba pratiquer en bazo vivre en côté. Pourquoi? Parce que les gens vont à l'église mais leur cœur c'est mauvais. Ils sont loin de Dieu. Ils se comportent tellement, le mal domine actuellement. Au lieu que la grâce de Dieu domine, mais nous constatons que le mal actuellement domine. Il y a des choses qui se passent dans des foyers.
Donc, dans des familles, il y a tellement trop de mal. Et puis, vous remarquerez, les mêmes personnes qui font ces histoires-là, ce sont elles qui fréquentent les églises. C'est dommage. Voilà pourquoi, au moment où Moutazolo Baza chrétien, mais Moutamisal m'a bien loqué allié. Au moment où Moutazolo Tanga comme Jésus Christ, mais nul et sans effet. Pourquoi? Comme Jésus n'est pas carcasse. Mais na kati nguya ezate pour y azabiente. Mais en réalité, Moutazo Tamola Nzambe, Moutazo Anzome ma vie na lima, si il a le Saint-Esprit, au mato kita aza lumière à dominer toujours ténèbres, donc à dominer Batamisala Mabi. C'est compliqué, papa. C'est pas compliqué, c'est simple à comprendre. C'est compliqué. Qui conseille la Nzambe, ok, dans l'église et tout, aux chrétiens. Mais balié yo. Mais balié pas un doki. Mais oyebi komba Nzambe. Ah, papa tika. Nzambe, ok, démon par exemple, abîmer liobo au nom de Jésus. Et ça la tête. Soko za bien Nzambe sala, so sala bien te sala te. Comment Yesu ezali kola ba komponyoso et puis eza puissant. Comment na Yesu ezali kola ba komponyoso? Les gens disent oui, mais pas nani. Maman, on connaît déjà Allah la zolo tandoto ba ofine ki kingo. Aokanga Jésus et bimate. Maman no lo baba to ba ebi. Jésus. Mais ala mutu mususu. Oye kaka lubika Jésus asutuki. OK. Wala nanga wala ala bonzambe. Yozo maman nando katanga ko moi Yesu. Oui, bakinde. Ah OK, na ba pasteur ba sala miracle na ndenge moko diabolique mais ba tanga au nom de qui? De Jésus. Papa, donc spiritualité et dirigeant moto. Si tu es fort spirituellement, tu seras fort physiquement. Makamoto sala kana budna moyo zomo na ministre moko boy po kutana ne za pasi mais okutani na ye mingi ba se prépara kana butu. Moto azokata mingi na butu ya ko invoquer Nzambe eza moto sala ka pe makama minene na bo moto. Soko za fort spirituellement rosi makamo vipe ozala fort. Ya mona moko mukebo benge petit na quartier na butu a roi. Akolia mutu. A baby si peut vino baby pour la sorcellerie. Donc spiritualité dominante toujours. Papa nganga kisina ba tumabe o batanga bakenda pe ba kota ba église ba sambela rapé na ebité ce qu'on a ba prière na bango wana. Mais ça la ke basenga Nzambe basenga Nzambe o bango ba lukaka na molili ou bien prière ni vraiment ba salaka. Nzambe est-ce kayo ka question kitoko et meya makasi. Ya makasi. Question tu na okango kitoko makasi. Banganga bakende ke église ko prier. D'abord il faut koyeba. Nganga kota ke église tout est. Ngango pena za vrai nganga. Au monde l'église place molimo santo eza. A okokate. Bakende ke po ba kosa. Ba aveugle bato. Ke bango pe basala nini? Ba sambelaka. Voilà. Po ba aveugle. OK. Ya omone mutu mususu azokende église trop. Kolobate ke yenda za musantu. Mutu mususu patika la kananda ko mingi kolobate ke yende paye. OK. Nzamba jishaka biso te par rapport à ma fréquentation na biso na église. Nzamba jishaka biso par rapport à ma fréquentation devant sa face, devant lui. Mais être devant lui, ce n'est pas dire aller à l'église. Être devant Dieu, c'est de préparer son cœur. Et ça la pré peto ya kozala liboso na Nzambe. Yango moni bato nazo clôturer yango. Yango pli para banganga bakende église za église eza na bonzambe te. Ou soit bakende ke ba misusu ke église pour aveugler bato ka priaka. Oh en réalité, et puis tango ke église atiki bakisi libanda. Ba déposaka mama ba église et baby ba église akala nganga okota te ndoki ba obimisaye pomona ke nzoto bobe koti église koti mama église to le belle soutenir soute église c'est baby na dinga église za mingi mutema mutu l'homme tu comprends hein église au bébé mais c'est important quand on l'église hein bon et c'est important na mutu azana temps et puis c'est important ce que oyebelo ko koluka. Et puis c'est important, ce qui moutoua ça mouko l'église wana a autant na lima pas na communion parfaite na Nzambe. Mais ce qui église ce qui est important, ça moutoua na Nzambe, ça inutile, c'est pas important. Et puis c'est important aussi de rester à la maison. Et comment nous avons besoin d'église au côté ni femme. Voilà comment vous culpabilisez les gens. Dieu a besoin des hommes. Parlez des gens de Jésus, ne parlez pas des gens des églises. Ce qui est vrai, Bible le bito négligé l'assemblée na bisoté. Assemblée c'est quoi? Ça place au sanganaka. Beaucoup sangana pe kan église moko boité, beaucoup sangana pe na ndako mutu moko boy. Église c'est assemblée. Donc église maman, hier sur le bin enfant na bandako ba totonga maboko té. Église c'est le cœur. C'est le cœur, mais on tape pour sa connaissance. Connaissance de Dieu. Ok, effectivement, ceux qui n'église, on a besoin de sa connaissance sur YouTube. Il y a des pasteurs qui prêchent actuellement très bien dans YouTube.
n'habite ceux qui ont télé mais la maman lobby. Il y a des églises qui enseignent les enfants de Dieu dans des réseaux sociaux. Moi qui laisse balouke les autres qui n'ont nango. Enseigne-toi, sois enseigné à la maison chez toi. Tika passer ngangawana. No kite yona eboke li fer bokota libulu. Merci beaucoup papa. Ben Nzambe Bolanzi prophète Jano en tout cas à Limbole Libiso et Yango Malamu. Donc on a la deuxième partie où il y a mystère des rêves. Donc bandoto papa. Et ça la batu mingi bazalaka soki alali na butu azolota motu déjà oyo akufa papa. Yo en tant que mosali na Nzambe prophète Jano eloko nini vraiment okoki koyebisa bana Nzambe sur bandoto wana olali ozolota ndeko na bino moko déjà kufa ninga na moko proche na yo moko bozalaka na ye bien akufa déjà mais azongela yo trop na bandoto ezala vraiment nini. Ok, olotaka bandoto mutakufa landa malamu eza domaine moko très vaste très complexe et à munene bato belé baleka ba pesa explication ngo ba passer belé olanda mais ngana zo pesa muke au Saint-Esprit pesanga. Parce que nous connaissons en partie. Mutu oya lotaka bandoto ya batakufa, il faut ce qu'on yeba. Olotaka bango na forme nini. C'est ça ma question. Olotaka mutakufa olotaka bobeta nzango, olotaka kanyo catch, olotaka zo memo bokende, olotaka bozolia. Donc nazokoma nakoma. C'est important que yeba na lota kayango pourquoi ya liboso kolota mutakufa eza mabeto malam question ya liboso to simbana no wana kolota mutakufa eza mabe eza pe bien ce qui te lebito kota na kati ça dépend maintenant na muto ya kufa comportement na mokili e kufeli na eza kinini mutu ana salaki ko mener vie na yendenge nini mutu musaza ko mener vie akinganga kindoki bataba kisi okomi kolota wana ya mabe parce que ce que mutasa ki akei bati mususu ba utiliser kilongi ba mususu bazala kana séjour de mort repos azana séjour ya tourment molimo eza ko enga on a bien ça domaine mule senga na enseigner penda on est enseignement na bono toucher point papa et so biso tata 1 heure attends 30 minutes mais na okata kaka. Donc, mutu mususu ça akis na lubi sango. Sango ça veut dire sango ya ba très bien. Bon, comme la facilité de compréhension bien, c'est bien. On va évoluer comme ça. Moi j'ai monté comme ça. Voilà maman Rosie. Donc sango ça veut dire mutu aza pieux. Ndeto andolo ba sango yo pena sango donc Donc mutu mususu olotake me akufa zaki sa. Ta ozana mokela zaki sango. OK. La plupart batabo maman, on est des Africains. Ba juste coutume na biso ba makambo belé wana to kotaka jour mususu mutu mususu azalaki ne monsanto ozomona nzambe akoki utiliser comme état ange aye apesi message ya mabete me na batu misusu na nzela ya ndoto balobela ye makambo o ebikisa vi na ye na mutakufa na yebi batu ozona na za mosali ona yambaka baka na mutu mususu ba epargna ye na liwa azoke ne place ngo ba bomaye mais aloti mama na ye alinga ke minga kufa lobine so ke kuno kufa ke peta yoki ke so akene nga kufa on azolo ba batu bazaba zolo na internet il y a certaines personnes à découvrir makamusu mais na ndoto et pas mutu moko kufa ou bien mutu moko ana bombo par exemple mais mingi tolo ba batu bakufa ngai moko awa mama nanga saki mutu ba prière makasi mutu malamu na Lubumbashi ba yebaki mama nanga ba pesa ke kombo mama social bola mo mama nanga yebana ki na liwa na témoignage ne lobama partout Kinshasa Lubumbashi mais quand ma mère est décédée moi j'étais pas là sur place j'étais ici à Kinshasa elle est décédée à Lubumbashi après un mois ndena yo ki choc ki na père de maman après un mois et demi dès la bandit là imagine toi maman koufi au monde à normal aux oyemba au teipe na matanga mais après un mois na bando réaliser que ma mère n'est plus maman kei mais qu'est-ce qu'il y a eu d'ailleurs ba que ça vers 14h to là 15h na lali na divan na zomona maman yé mais mourant donc elle est déjà partie à Kenanae aïe na de sachet ya viva na Kinshasa to bango viva ya mwindo wana na ba sachet wana viva biloko plein na kati abina ngabi ya jano po no be nka ya jano zole na nini ay singa habital na yoko pesa yo ba 14 na na divan na bango vision so sali ndoto o kanyango mobimba à partir ya 5h du matin ba miso balota ndoto makasi 5h 6h 7h musu 12h na libona moyi ezala ndoto ya ko négliger te ba bango vision zelo ko iso salama
ou bien ça la mamena une semaine. Songe, après 15 à 10 ans, ça dépend. Songe. Mais bakango sauté. Et ça, la partie à minuit, 4 heures. Mais 5 heures comme matin, mutumu soit dans d'autres quand on mobile l'autre qui 6 heures, 7 heures, surtout qui tongo. On a vision. Parce que moni maman le bien ngabo. Moni sacho et ana bilo kagolia. Nata na kati na moni mikate. Mikate bela bio moni sacho mbongo. Nata na kati na moni pena batala bambongo. Après pas limona sutuki. Nebisi madame Nabi na moni mère l'autre singandoto mais alobi na lelaté pour dire quoi na zope ba message mususu grand frère nanga bazolu ka basale mabe quelque part maman l'autre ici neve nanga koko na ye moi na grande sœur nanga pa kufa maman na biso a l'autre ici ye abi kende koyebisa ya papi donc grand frère na biso asa mettre avocat bi asambela akota jeune à 3 jours tala bazolu amoni bala lycée bazolu ka ba bomai effectivement grand frère na période on a sérieusement malade na Kinshasa mais neva ça na Lumbashi n'était sans comprendre oui donc à prévenir effectivement c'était ça allez à côté 3 jours à prière et puis nzamba visita qui pour dire quoi et ana batu misusu bakufa o akufa na ndenga bien aya pesi message na ndenga bien pour suivi mais à la ange Dieu les utilise comme des anges à cause de l'ongia maman na bino à cause de oh nanga mais muta kufa na ndenga mabe ya wana so muta kufa ninga ke mi kolela ka comme na tout moment te so tanga comme na tout moment ta ina no kentaka mama yaya boye place milimo eza oh biso to ebi oh comme ko lota e mingi c'est déjà un esprit de mort et koti. Wana siko ebele balota kabina ye kozwa yo. Soko la loti mutakufa ayaka kozwa yo eza liwe zolanda yo sambela. Olati mutakufa ayaka kangako na nzoto zolingate c'est que c'est l'esprit de mort. Ça s'exprime comme ça. Maintenant les sorciers en profitent pour ba bomo ba lokayo, ba utiliser force wana. So zolota mutakufa dans le mal, c'est un esprit de mort. Point barre. Merci beaucoup, prophète Janova. L'ensemble Bolandi explication qui est vraiment claire parce que les abakao bateau belé, mona kango mona kanala ni na loti muto kufa boy na loti ndekolanga kufa et tout ba réponse. Est-ce que que ça na bateau mususu ba pesa un message na famille mais pas muto akufa kala. Et un problème que bloquer famille. Ba e bakate. Mais Dieu peut utiliser mutu moko boakufa ah na loti ndota zolo bana biso botala bobo. Na pe ba pesa message à lobi na famille peut et débloquer ba e bina secret mais ba zongo na ndoto mutu akufa la kisi bango. Nga na yeba mama na nga moko mama na kufi. Maman évite papa bombi maman. Maman ba période ngo mata maman c'est un problème à cœur. Maladie na mutema. Et aki ba maman biso akala ko pesa information bo tata lelo ya liwa noki e bomae. Wana batumbele ba ebiango. Papa la biso pa kamata sani ni abombi. Période ngo pe kala téléphone ezate internet ezate na ba 91. Oh moi collaborer biso ba 89 ba 88 ezate. Webelo eleka. Baka ba téléphone ya ngri. Maman bomba va comme là papa biso lettre na poste que mutakufi maman na kufi papa bomba après 4 mois ou 5 mois maman na biso alali amoni maman na bango zo benga anto apese mukongo pe na ibale apese mukongo abi yo ebitenga na sena kufa na kenda abi na kenda mobile na bomba yo nzamba zo kanga eza témoignage vanga moko ngai yango moni ba sakoli to bimi na famille ba biso po maman na ngamo zaki muta do bisakoli et puis muta vie de prière abi anto ozo lukanga te yo fandi yo bitenga na kufa. Webi que maman la muka na tonga botela papa incompréhension il faut bisa la vérité maman na kufa papa akamwe webi neni abi abi singa na butu na ndoto madaya. Donc on est vraiment qui exact. Oui. Papa pour faire jano spirituellement ba chiffre et la kana ba signification nango. Oui. Les on a ba jour de lundi, mardi, mercredi bino ba prophète ba ça nzambe boye ba kama kambwana. Donc c'est basé vraiment na kasi méthode lobela yango bibliquement. Artiste musicien beaucoup la biso fali pour pas annoncer sortie album na 7e album na intitulé Formule 7. Sukoyo spirituellement ba 7 wana yo en tant que mosali na nzambe okoki kolobani en tant que mosali na nzambe na mukuse et puis pardon papa na kalsioté domoni na fiche na ye toujours mon émission ba sanza misu mais yo poza mosala nzambe oleka ana kapashi photo tout na yo question ana na fiche ya album ya fali poupa to moni bilamba lati ezali tibeka ya serpent et puis misu na été sokati ba lanti so ezali ni et puis na ma nzaka na ye ati ba vernis ya noir donc c'est ça
Bon, naina lobaboé, na touché ou touché demi-touna. On peut demi-touna sur un chiffre et puis sur affiche à papa ndeko na biso wana. Problème na biso ezabo. Chiffre 7 ezape na ndenge mibale. Eza na ndenge mabe, ezape na ndenge malamu. Na ndenge malamu tomoni passer Sonia salaka 77. Ça rien sur ebilisute na ebisayo na ebité période dango. Les 7 na 7h les 7 na 7h du matin 7e mois ozanda wala za selon vision nzamba pesa que or c'est vrai ngai moko ndenge na fandia nzamba pesa un message à chiffre 7 ngana ka chiffre 7 ah bon et là qui signifie chiffre 7 na za chiffre 7 nzamba loba nga et puis na botama na 7e mois na juillet en plus na suka sanza le 30 juillet 37 nga nzamba pesa nga chiffre 7 ningi kolobani na yebi na so na bina memayo na mystère chiffre 7 eza mystère chiffre 7 na bonzambe eza chiffre ya perfection perfection na bonzambe ya chiffre bonzambe et puis chiffre perfection omoni perfection chiffre divin chiffre 7 ya bonzambe so muta atteindre 7 keba na ye so muta komo lobela makamba 7 na muloko keba. Ah bon? Comme un mystère. Si quand tu es semaine, ça a combien de jours? 7 jours. Merci. On est à Satan. Moutoumoko a touché qui prophète Jérémie. Prophète Anania, faux prophète. Tant à toucher Jérémie, parce que tu as touché celui qu'on ne touche pas, tu mourras. Bible lobby, il mourit le 7e mois. Samson, Azalaki n'a pas. Stress, 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 13. Il y avait des tresses. Ah voilà, tressé, mot tressé. Ok. Il y avait des tresses. 7 tresses de Samson. Pourquoi pas 8? Il n'avait que 7. Ah bon? Oui, Samson, ça qui a 7 tresses. Ma tresse à Samson, c'était 7. 1, 2, 3. 7 chandeliers. Il y a temple. Ozolananga 7. Sur aucune église, Philadelphie est ça parmi 7 églises dans l'Apocalypse. Chiffre 7 est ça chiffre à bonza mbe. Ok. Et si qu'on a dit que frère Wera, à ça la peine momoko 7 jours, je crois, si je ne me trompe pas. 7 jours de la semaine. Ok, ndeko pa bimisi. 1007. Bon comprendre il faut que tu as la 7 wana et ça malamu bien mabe. Chiffre 7, le Satan cope. Le Satan est là pour copier. Il ne fait que copier. Monde des ténèbres va copier. Il va copier. Il va Satan. Parce qu'on a dit comme à mon avis. Et puis, Moutoua qui a mis un chiffre 7 à ses bases à Nango, 7 est à Bonzambé, à Glissaka. Sans aucun chiffre Bonzambé à 7, c'est un chiffre réservé à Dieu. C'est un mystère. Si on a un mystique, tu vas glisser. Ça, c'est une prophétie que le prophète Jean a dit ça. Émission Etika. C'est très dangereux. Et dangereux. Dieu reste Dieu. Est-ce que vous avez un Oui, papa. C'est Dieu qui plane au-dessus de tout. Sauf dans la Bible, nous avons une image à aigle. Oui, 7e jour. De la semaine, la jour. Bible lobby na 2e commandement. Premier commandement na 10 commandements. Et lobby adorer un seul Dieu, aime-le par-dessus tout. 2e commandement, Bible lobby garder le jour du Seigneur. Garder le jour du Seigneur. C'est-à-dire, Moukolanzambe ça repos. Il y a un même nata catholique dimanche église. Est-ce que vous avez le jour du Seigneur te tient au dimanche selon calendrier romain pour tout ce qu'attend à quoi adorer Nzambe. Donc chiffre 7 c'est ça la réalité. Ce que moi bande comme ça on a chiffre 7 à bongo et komisko bagamusus. Na ken habillement, accoutrement, il y a affiche yandeko fali. Bible lobby, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, les enfants de Dieu, mais bozoyo kate. Ngala lobby ka bongo. L'Apocalypse lobby que celui qui a de l'intelligence calcule ces choses. Il y a un moment où on a un sentiment. Mais si ces sentiments-là commencent à toucher les âmes de Dieu, on a besoin de
il faut avoir l'esprit de discernement. Quant à la fiche, il y a un décoana, na sengi na bana nzambe, beau discerner et puis vous saurez vous allez. Oh, papa nzambe o baza na discernement tende mo tukoloba. Ah, ce qu'on va discerner on dit. Kasi na pesi ba maele ba discerner. Domaine wana, ya manzaka basi tout ça et lamba boneting tout ça bino mo boloba. Muto monta discerner, soko bimise star yo, soko bimisango boyo. Pour la boy bouzoba, mais dans le biban ensemble va discerner. On a mis prophète Janoté. Prophète Janoté répond depuis sauter. Na répondre très bien. Au moins que les lotolo. Yo on a besoin de répondre nini. Na mabe nzamba otuna yo. Mama. Obenge mwana na? Mwana nzambe. OK, mwana na nzambe nde mwana azalaka déjà averti. Soka ko iseka zano ya Satan. Eh, papa. Ok, absolument comment casser. Mais on y a pas qui prophète Janot. Ok, absolument comment casser. On y a pas qui prophète Janot équipe à Mounene. On y a pas qui prophète Janot. On y a pas qui prophète Janot. On y a pas prophète Janoté. Bon, mutu otikeli batu mutu amta jije ndenge ali. Yo lobi bana na nzambe na fungola ba miso. Na kama mona na nzambe ba fungole miso parce que mutu asa mona na nzambe aza déjà mutu asa averti. Voilà pourquoi nzambe na ba ki jugement et bana na biso bana nzambe. Merci beaucoup prophète Janot. Merci maman. Bana nzambe ba comprendre et ba comprendre ba si ba moni. Nzambe la nzambe. Amen. Basi ba komi. O comprendre ma camion. Basi ba komi. A révéler même. Quoi c'est lamba ya anjeté. A révéler même aux acquis cachés au camp. Les appels à musicien musicien mutu mo atuna ka film mo ba kufa. Bilamba na ye o alataki ba bilamba monda ténèbres. Mutu mo ba kufa aza acteur asala film moko na kombo ya Black Panther. Ah Black Panther. OK. Na yebi na analyse ngo na mona pe makambo. To comprena. Ko provoquer ngate mama tika na fan. OK, na provoquer tes prophètes Janot te comprendre déjà, te comprendre. Prophète Janot, spirituellement ou bibliquement, OK. Mbula ezaka signe ya malamu to ya mabe. Lelo na mono meki ko ya Na meki sunde. O meki ko ya la ngai. Dans la meki le roi. O meki. Ça na libanda o ezangate. Te za yo meki ko ya moi ba question na ozo pomper penza lelo pomper. Lelo sakani singate. Il y a un adage na tikina nona kene na Bible na yena mukili mukili na babengi nature oui. Bible le la nature ne vous enseigne pas. La nature aussi nous enseigne, n'est-ce pas? Dans la nature on dit après la pluie fait le beau temps. Ce beau temps soit c'est que les moules le beau temps. Et après la pluie c'est le beau temps, c'est que mboule est lengi. Toke na Bible. Bible zoloba Eli akangi mboula pendant 3 ans et 9 mois. Kaka yemoko Eli na 3 ans na batu balali nzala lobi nzambe il faut yonoka. Abonde la mboneli mboule noki bilobi tant mboule noki batu basepeli lipambole ye mabele comme fertile comme kobota batu babiki. C'est que mboule zaka bénédiction. La pluie c'est la bénédiction. Pour yeba que la pluie c'est la bénédiction, la petite troisième réponse et l'engagnon sont normal école la nani. Na mboula normal mboula. Mboule beti bilangi soko. Ce qui au tchetembe eza rare école la nela. Mais bilanga potolia ke kola na mbula ya omoni même jardin loni ba fleur ba benga mu pepe elanga te po école sango ba boka nini mai merci donc mai ezali bénédiction mbula eza signe li pambo nga nini papa il y a certains pluies et ya ka logo la frappe nzamba tina ngo et ya ka na spiritualité ya ka ko bebisa mbula no ya 40 jours 41 nuits wana yaki bénédiction ah OK ezali bénédiction ti batu bakufaki batu ebele OK betaki kanda nzambe pe ko ya na mbula on peut exemple ya kala même lelo siko boye ba commune ebele après mbula omona te ba commune ebele après mbula ezali pamboli nga mona ngo lipamboli papa batu bakufa ezali pamboli te batu bazokufa Dieu permet bakufa batu bakufa kaka nzamba linga batu abotsaka pe ba misusu to yaka na mokili ponza yoka ponza mba enseigner batu il faut batu bakufa te Dieu reste Dieu nga pata na kufinza matikali nzambe liwa jano ekolongola bonzambe te Dieu restera qui Dieu biso tout koleka mais Dieu reste pour dire quoi mbula kongonga na osepela ndenge buka banda oui pourquoi nzamba za ko enseigner ba konza kongo mitema mabe azo enseigner ba konzina biso batoto kende ko somba ba terrain place ba somba raté est-ce que ça d'accord nanga d'accord papa il y a certains endroits au ko somba totonga jo ayebi mamna oloba mais le koso qui t'a envoyé là-bas
bakonzibite mabe babongisa mboka babongisa kate bazoli abe mbongo angwali atini bino botonga là où on peut pas construire. C'est ce qui se passe au Congo, surtout à Kinshasa. Les gens construisent. Je vous dis la vérité, il y a essentiel à mbongo na chawapi na poche mais aboya lo bano mama place olingo somba lupangu. Ça bien été. Ya on a le bien ça bien ça va permettre pour bakonzibate ma battre peu mutama. Donc batonga mboka malamu. Merci Oyoko. Merci beaucoup papa. Papa, kita oyo eza actuellement à Kinshasa pour na ba concert ya Seleo na Fally Ipupa. Yo tant que mosali la nzambe pour na ya wenge olobaka pe. Siko date ouais le 29 eza samedi oyo. Nzamba la question à la vision té. Té côté Fally Ipupa obeta la stade des martyrs, Seleo pe akobeta la stade ya Imuka. Bon, na répondre makambo ya bandeko oyo mibale naza na temps kolanda ngo te. Je passe le temps et en plus nalandaka ngo pété. Na évitaka ngo nalanda te ya papa ndeko Seleo na Feri, hein? Fally. Mais lokola nazo vivre na milieu ya bato. Lokola nanza na TV na ndako. Ata na kimi yango ekolanda nga duna obligé na landa. Ato kima na TV mona na Rolanda ko na Rolanda. On a kipa yango te. Na komi ko kipe po ezoyelanga. Nete so na oloba mabe. Oui, non, oloba mabe te. Yelanga o sa semblant ndeni. Oh, yebi musicien na yebi ete. Ah oui, betendeni. Tolanda bango te. Muta sa ko mistar o lingo lingate. O monika partout. O ngala lingaka besprit de mort te na matango te megole kaliboso na. O mona na mala. So ko matango te momo na ngwele. Eleka Donc so na occupé yango te e occupé nga. Bon, le 29 na osenga na basana nzambe bazana prière. Parce que j'ai vu deux mondes des esprits, deux mondes des obundes. Tout le monde a fallu que nous bien basala nzambe na stade. Bon, baya basala nzambe pe baya concert. Basala nzambe o bakokende nzambe ayebi nenga ko juger bango. Mais nga na yebi na Bible zoloba on ne peut pas kokende kosala makambo nyonso lokola batutu parce que tout est permis mais tout n'est pas utile. Est-ce que ça utile ba pasteur wana ba kena stade? Voilà ce que vous avez soni pour passer le temps au chama stade ma colonie na stade ayoka soni ayoka vraiment soni na olobite ka sa digne ko la pasteur tété pour ngana benga ba pasteur té et puis na ko juger pasteur té et ça domaine réservé à Nzambe mais buzoba na ye na olobango pasteur nyoso ko chama colonie stade le 29 ayoka soni et puis ce que ça na kombo na obenge na kombo na ye mais non pasteur. So eza Roger, na benga passer Roger, na benga Roger. Est-ce que voilà nanga? Donc ça eloko moko ya distraction ngana ninga ki bakende na ba prière ba organiser ki pona ko sauver mboka. Bakende ma bondeli pona ko pesa nkembo na tata na Nzambe. Bakende ba accompagner ba bakete bakende concert ya le 29. Wana penda makambo ba penda ko apostasie ba yembe papa faire patrice église et comme na monde et une église et ça passe pe mawa homme de Dieu a kene kuna wana penda nga jano na côté les prières na yebisa Nzambe penda Nzambe na côté les jeunes nanu o solo nanu pona bato poto c'est tout to fingisa mi to ba pasteur ya comme tu no kende bondela pona ye oui mais pas na stade il a une maison il a un chez lui. Il est un milieu de répétition. Vas-y là-bas, prie pour lui, mais te présenter, te pointer au stade. Tu te moques de Dieu. Dieu va te frapper. Et puis je dis ça. Homme de Dieu, tout le monde a un stade. Moi je dis ça en tant que prophète des nations. Pas une nation, des nations. Tout pasteur a un colonaïe. Dans le même lelo. Comme après 2-3 mois, si on a tout le OK. Encore un panami c'est pas capable et tikalaka. C'est prophète Jano le pasteur Onzamba benga mutamokelité qui parle. Mais papa ben événement on désolé ma casse bon on a tout qui était sous couvre. Sacrifice c'est belé, espèce sacrifice c'est belé, ben événement on a ndongo tuna ki ande kwa msusu je ne sais pas. On a ba distraction na bango. Pour oyeba neza le 29, on msusu yebanité. Nyo c'est la même date le 29. Bon, on a bien ngoté, on a bien le 29 ya stade. OK. Wana nazoka bon na yoki ngo lobby bon oyeba neza stade parce que na mona ki avion likolo lobby. So mutu lobby na mona ki te na mona o mona tele ta moniteur. Et ta mona likolo ki chassa. Te et ta mona to moni ba avion yoka bi ba mona avion likolo boy. To moni kande boche likolo to mona avion lobby na Kinshasa ba to boche ba avion likolo bo. Ba photo pe na internet. Miso mona kaka to talaka image. Ya. Mais ba to ba keba esprit à sacrifice koti.
esprit à sacrifice ekoti eye kosala mabe eye kobomisa bato diable atelemi arataki bato eza ba mort subite eza na ba maladie incurable koboma bato brusquement surtout basi bake bana ba avant ou après siko na olobe sala ma déjà bandi na fin octobre ya ne bato ba ko cancer de sein cancer de non on a fait un message pour le monde mobimba donc esprit sacrifice ekoti bato ko kufa makasi na novembre parce que décembre bato bele batele makala mabo babondeli satana sa bandaki déjà en octobre coopéré même na makamanga concert et kako ko mbale ekoti ka na symbiose wana bato bake bana distraction même bato ba okende stade ba famille na bango ba kotika la ebi kende ko na ke stade assemblée na ebelo na oloba oui assemblée na rozongelo na émission après stade du lukanga na sa émission oui toya papa po esakoli funga miso makasi po tozoyo ke sugoleka pe to mona nzama tene nzama biso to mona nguya nzama après le 29 Boroyo Kassang. Ah, papa, tu comprends que ça va être. Oh, mais te, maman. Tu vas qui manquer. Nzambe, ba qui mandengeni. Batu na Kishasa ba yoka. Maman, na yena lo maman Cynthia. Maman Cynthia ça na béni place ça na maman Cynthia. Maman Gozi. Ba kinoa ba jeune ba comment déjà envoûté. Batu basi ba doki mitou envoûté me koti. Non, ouais, OK. Degré envoûtement déjà batu basi bazui. On a mon anzela papa mukolo tani bumunene. Alors beloko makama le 29 ngabi envoûtement degré boy ko mamusu. Dans les envoûtements. Non le bilo envoûtement bon eza conseil bo kende ko adorer mukolo Yesu maman to chama na monokote to sola. Ato finginga italinga tenga na toni. Kasit. Est-ce que toke ko kumisa ko sanjola tata? To pese libonza de to komi na sukambula. To pese mukolo libonza nenga bateli ba famille na mois d'octobre novembre c'est une glace. Ça la tana ni moka collecte bato baké ba famille ba se retrouver na stade to adorer nkolo ndenge malgré tout ato soutenir mukonza mboka Congo so tenir pe kola kolongisa papa na biso fati po Congo bonga to kende ko sala lango na stade non il faut citer les chats par son nom quand le frère est passé il a parlé il a dit ici je cite je parle. Merci Prophète Jano. Dernière question pour l'émission. Le papa est-ce que Basala Nzambe collaborer avec les musiciens mondains et ça rend le soumité mais non qui peine de comment ceux qui José dit à ceux qui n'ont aussi na batuba kene na stade. Ouais bah te belé bah frère belé va soutenir bah continue bango ba na monde mystique. Bah na monde mystérieux bah ya na plateau ati. Paul tout monde bah ça na monde mystérieux. Ce sont des représentants de Satan, Lucifer sur la terre, il utilise certains hommes de Dieu. Il faut crier, les dire tout haut. Éviter ces gens. Voilà pourquoi les églises Belé et Okangama et Kauka. Bah te belé babolo qu'une église parce que biso moko ba pasteur. To continue ma bé trop. Et bandimi wana biso to kosa kana bandimi na biso te Nzambe. Saint-Esprit zo fungola bango misu ba komi ko comprendre to komi ko loba okimi église. Tika kima frère, kima église kende. Église ça mutema fana na ndako. Ba pasteur ko collaborer na ba mission. C'est démoniaque. Tout solo là. Ko collaborer, oui collaboration ça veut dire quoi d'abord? Bon, pasteur, tu ne peux pas collaborer avec un musicien mondain. Okay, pasteur, tu dois partager la parole de Dieu au temps de ses lumières. La continue question, on va permettre un concert à Wenge, tout le monde qui clan Wenge, qui est un prophète Konde. Tout le monde peut se faillir pour un concert déjà samedi le 29 oyo. Il peut se faire un prophète Konde. Et ça pour la prière, qui a la permission ou bien qui a paix que prophète Konde a soutenir l'événement na bango, parce collaborer. Et nous avons une question. Pourquoi il n'y a pas Konde? À ça qu'il y a une salité. Il y a karaté. Tout le monde peut se soutenir les sacs qui a failli. Pasteur Denis. Tika vie dernière fan. Tika vie dernière fan ça va pétage naï. Tika vie Denis. Bon tika vie Denis à sa position naï. Hier quand ta polémique était à sa position, la position naï boyebi. Hier to longi. Hier bon tika vie Denis. Tala. Na lobi boy. Pour la nini ba kende kota la ka prophète Konde. Pourquoi ba te me souter? Yo ngolo bana que c'est Konde qui collabore mieux avec les musiciens. Moi je dis non, c'est faux. C'est faux. Il y a d'autres musiciens là au ba la musique na biso mokila. Ba collaborer pe na ba passer misusu msu dalo asola nae mais na kuzu ta musu pe nanga jano ponga na mise bien asola na bango ya makasi oui solo ba tout à l'heure non na sola na bango to ebani prophète c'est un homme de Dieu ah na ba limite bonjour pasteur prie pour moi na prier pour na billet so na posa na
C'est ce qu'il faut parler à ces gens-là. Jésus a besoin de toi. Si prier pour événement, ce que mon événement, c'est que Amoni qui c'est salami trop. Aobanga, Adae, ou bien imité. Bayari Baba Sanzaba Senga grâce. Aye, Kola Sungaye, Yemo Ebelo Ayogoluk. Mais na tout ni, Batouba comprendre. Ngana Ningato, tout est ça les tourner. Pourquoi aller seulement chez. Est-ce qu'il y a une divinité qui va passer tout? J'ai dit non. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas chercher d'autres? Pourquoi pas chez le pasteur, le pasteur pasteur Marcelo, par exemple, il a l'onction. Marcelo, il peut déclarer. Mais pourquoi pas Marcelo? Pourquoi pas prophète Jano? Jano, je suis là. Nzama sala grâce to kutana kala nzela mama sinta to kutana pa misa wenge to bonde la paix pour la passer à kusangi la moi to solo to partager parce que passer aussi enseigne la parole, il évangélise. Pourquoi pas par exemple? Non. Baibelo ba kene kuluka kuna. Merci beaucoup prophète Jano pour l'émission Lelo, en tout cas il équipe bien ba na Nzambe bo sepeli. C'est pour cela na lobaka. Mutaza parfait za Nzambe. Oui. C'est pour cela na lobaka. Même moi prophète Jano na mutu. Mais Yesu na tikali Nzambe. Confie-toi en l'Éternel. Il faut que Batouba s'en abomane Nzamba solo. Ma pasteur est belé, to bombi ma comme belé caché nassé. Yamala mo pe bayali. Olaninga yaya. Yamala mo baza. Oye papa n'était pas l'occasionné kafuta. Mukolo ba plein na ba passer à salle ba plein publicité te bolimbisa. Ba soni ba tomona na ba martyr partout. Ata yamoko ya Denis Bolobaga Denis les atondi ça parler du peuple ba passer belé ba tondi ça te. Oui, car Denis les so Bolobaga Denis les si atondi ça le lobo so ba passer mine ba sala ngote. Jamais. Mais ça, tu as une expérience à plein. Luka Mouto a zana plein comme ça na sala kibo na banga ki na kota ki na sala kibo. Oh, tu vois dans la vie pour réussir, il faut que Luka toujours Mouto yo a sala na domaine wana o yozo luko réussir. Negani na réussir ça pour appeler ce conseil pour salnini au réussir. Si domaine ya ko réussir na ba plein obi ba ke ko Luka konde ba abonde pour na ba bon habite pourquoi ba Luka ka yemoko. Pourquoi ba passer m'souté? Tous un exemple pour le domaine à plein. Bango balinga beta concert ba tuni sana stade. Oui. Parmi ba tondi sana tangelio na bi ba dia Denis ba tondi ça. Nga Denis na mona ba kiti ebukana. Eh na mona Sony ko lo ba te kafuta ba plein. Ba ke ne peut pas Sony kafuta. Yema ko konde wana ba zolo ba nga na mona na yeko se rappeler 3 fois. Na mona ya asala na ba stade 3 fois. Plein. Oui. Et puis, c'est quelqu'un à la conflictualité, à ce que je sache. Dans le domaine où il y a une polémique, à côté raté. Mais dans le sein, il y a un prophète Condé. À concernant des bateaux, il va passer dans le domaine polémique. Et puis, il y a un musicien qui n'est pas Jésus. Bien. Pour un gars, il se baille. Na banana ba on a bi frère Yambola loba kolo su fuka mana tika ta désert ta fuka maboli kolo. Loba kolo yesu. Donc c'est un peu ça. OK, le réalisateur on a tout ça moi quelques minutes bah c'est moi question suka. Prophète Jano olobela peu mingi ba kambu ya ba comédien en tout cas monde théâtral ndeka yo loba ko pesa ba prophétie ya maladie dernièrement pe na ote ko loba les sous na mama kapashi to lobela ki ngolo les sous to mon en tout cas makambo des aussi réalisé ndeko na biso nada to éviter maladie wana na éviter les spirituels ou les physiques pour to landa ki to mona na page officielle na komaki que ba ki bo hôpital mais maladie wana les bazoye ba te so ezani et vous mettez déjà moins d'âme. Ce que tu on a retard. Au moins, il image non. Dieu mystique a illustré les buissons. On est bimé les lois, les des caméras. N'habitez papa. Ça fait très mal. Et ça passe vraiment. Surtout on a rencontré l'image. Oui, oui, je vois. Eux qui passent dans le penza. Et ils ont bagné ça même. Et bagné ça même. Et là, on a encore le professionnel. Bon, naïna tout na question moko. Mama Kalunka. Abelaki. Toyoka ki ba pese poison ma mbebeli. Otikala komona mama Kalunga leki azol baba bo kelinga maladie poison na beli. Merci. Ase sonya ki na kuzwa biki na sena bimi. Na osenga na famille andeko nada na yemoko. Mokile baby hein. Il faut que c'est la sagesse, la discrétion. Tu peux tomber malade, pourquoi co-exposer en haut? Tu peux te faire traiter nase penko la sonya che lobo parce que bato bazo lando na ba réseaux sociaux bando ki paye baza. OK ba ko envoûter ba ko détruire ba ko bebisa bando ko bela ba sala ba live ndenge kongola mesana ba sala live ya makamu mususu ya vie sociale bato bo sala ka ba live ya ba kama be
balobi non bamiso balobi eza sida bamiso balobi te eza maladie normale bino bolika ma prière partout au moment où yemo ko mutabela ki alobi et ayenda sala ki ngo alobi ba ki na hôpital tout solution ezate ake bisika nyo some solution ezate siko pourquoi bino boya akende na prière sur l'hôpital déjà va trouver mais ce qui déjà mutabeli est comme spirituel. Le diable n'a rien créé comme maladie. Chaque maladie où il y a kana semanango spiritualité et ça. Il y a sida ya kindokeza. Poison pe ya kindoki et ça. Bon comme malade on mona ki sale ya kindokeza la te. Ba meme na prière robika. Soki ba meme na prière te. Na mona ki be fait néfaste dans les jours à venir. Et qu'on crée trouble dans motu et aux alamans moussus et puis aux amabé ponaï. Mais le col a battu balingé mingi. Pèse à mouton on a fouillé Nathalie. Moutaz a toujours un problème na bateau. Mais il y a un problème pendant na bateau. Na mon na mobile on a été. Ça je vous dis la vérité. Oh ça là quand on est allé métier. Mais na télémela on a le bien ça métier ma bé pour sauter à batunil. Bah comment va péder? Et bikakaye. Mais c'est un frère que j'aime beaucoup. Moi, personnellement, prophète Jano, nada trop. Il y a un après même à prier pour naïe. Moi, Jano, je vous dis la vérité, c'est facile. J'ai mes armes et j'utilise Moutouana Koyambanga, na Monier. Solo là, j'ai pris pour lui, même na téléphone, même na moto. Et ça, maladie démoniaque qui va boire qui. Mais écossa de l'autre côté, écossi là. Ok. Amen. À Kebakan entourage. Na minute aux familles n'a pas mais entourage té pour na moni et ça là qui n'était pas aussi là et c'est manifesté sur quoi nous autres mais quand qu'est-ce qu'on a kingo à partir d'un entourage la maman sur la colo baté tous en TV on a la mona qui t'en a zomona na les réseaux sociaux na zo prier pe on colle fond a mis sur na zomona. Donc c'est un peu ça. Dans le bac, on m'a baissé, on a commenté Belesco. Tant qu'on décodichait ça, les caca lobaka, c'était Dieu, c'était pas lui dans le bango. Les camo dans le tika quand lobate. Et à qui de quoi on a été et à qui nzambe, mais bon dis-moi qui était. On va téléména qui on. Bah téléména qui a changé ma loba. Après de ça ça il fallait pas changer aux âges. Tika la bon loba qui a solo. Ça ça corrige à non 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 non. À loba qui on a sentir que touché c'est que yé. Mais or les frères, c'était Dieu qui avait parlé dans sa bouche. Bichesse, je vous dis vrai. Le rôle de beauté, mais là, qui m'a dit, ok, n'a que ça me dit, n'a le bac, n'a sa colaki. Au moment où il y a un mouquet, et qu'il y a des sous plus pire, mais il faut pas se convertir. Puis, bang ensemble. Conversion, la banque, tu l'habites, pas le canal TV. Mais bisika baza, pour ma bête au salaire, tu as mis bateau au robot, c'est Dieu qui le voit, qu'il se convertisse. Merci beaucoup. Il va se repentir. En vrai, pour ébeler le théâtre, il va commencer à la pour balinguer na poto. Bah comme si ma baki sur ça m'a mouébélé. Il y a un gars son ande on a ça la théâtre na obane tika et le que les kitika ezate. Pour ami bikis, ami batte. Merci beaucoup prophète Jano tout comme l'épisode déjà na souka pour l'émission elle est l'autre zong ali susu ndenge to pesibino rendez-vous après ba concert après ba événement au prophète Jano lobby à talisibino makam nini o ezate derrière ba événement na makam nini o ekoleka ba théâtre pédé na la place aux alliés aux Zolanda prophète Jano au yoki o ya lobby ceux qui contacter donc nous sommes na numéro à cause numéro prophète Jano zana ba pe belinga prophète Jano numéro na ezali wana en tout cas yé azala vraiment sage ana ba connaissance encore en tout cas bino ozo yoka o azoloba mais biso pe to vanda nae to vivana nae to zo kapé biso en tout cas ko sala nyonso ezana un problème te mais to yeba pe nzambe azali faut nyonso na makolo ya nzambe parfait azate mutu ya mutu akokaina nzambe azate nzambe ka yemo kaza parfait yemo kaza donc aza zéro défaut aza sans oko juger les lotés mais biso bata mokili to za toujours na ben perfection et tout. Donc il faut toujours que c'est un peu pardon puis que c'est la cause c'est un peu protection divine sur tout ça pour la bisomoto ko komi bakelate. Merci beaucoup prophète Jano pour l'émission lelo mot de la fin na yo et puis na pamboli bande ko nyoso mot de la fin ya lelo émission boté le mana prière parce que tant est comme ma bé mon pépé à sacrifice au moini satana tindi pour ko détruire basanta batu ko détruire bomo batu ko détruire misala batu surtout les enfants. Priez beaucoup pour les enfants, la bandeli surtout pour les enfants.
bato ebele baza ba maladie guérison ekota na bandako na bino na pamboli bino na kombo na Yesu to chasser esprit nyonso tout ya mabe oyo ezwa ko rôder dans nos maisons ba cercueil nyonso ba tiaki ba esprit de mort na tumbiango na moto na lobiti to kokota na mois de décembre boko kufela mutute na kombo na Yesu kandi bokotaki na 2022 boko bima pe bokota na 2023 tika oyo ezaki posa mutema na ekokisama mukanda zwa musala zwa kimia zwa na Kinshasa nkola visiter biso na Kinshasa kimie kota mabeza na musika na biso pe na este loboko na nzambe esembo malikolo ya FARDC tokolonga pamba te Congo eza mboka bilaka oyo nzamba pona na pamboli chaîne oyo na pamboli kapashi DG place azolanda biso pambola mama Cynthia pambola ma lisusu batela na se ngolo pe makila na Yesu au nom de Jésus amen amen. Merci beaucoup maman merci nzamba pambola yo tokutani mukolo benganga naroya mais rendez-vous na lobby après le 29 après le 29 babote ezati papa mabota bambote ngai na pesaka mbote penza te mais na pesaka mbote na bato nyonso ya Kairos ya groupe nanga Kairos bato Kairos nzama pambola bino mbote na mwana nanga Joli Landu na Belgique place oza libondeli nonkola yo ki Joli Landu na Belgique nzama pambola yo na pesi ba mama Nancy na États-Unis na pesi mama Fanny nzama pambola yo Kitenge na pesi mbote na bato mama Sandra Bolumbu nzama mono na France nzama pambola yo bandeko nyonso boyebi prophète Janon kola pambola bino na sepeli makasi Merci beaucoup. On a abonné à sur la Kapach Télévision. Vous continuez toujours pour partager l'émission, pour aimer, pour s'abonner pour la bateau, batali, beaucoup d'années, beaucoup d'émissions. On a été ceux qui n'ont pas ceux qui ont pu pour le Kapach Télévision pour s'abonner, pour partager l'émission. En tout cas, toza wana kaka pour la musala oyo. Na prophète Jano, Aza, on a pour nous édifier, balanzambe, kandi tout cela déjà. Tout écoutez nous prochainement. Allez, bye bye. Kapach TV. Kapach TV.